jamais moto soki aza na kanda aza badécision ya bien jamais yango nasepelaka mingi na mindele mondele soki asiliki aclaquer porte abini ake na ye mitonane la colère la haine c'est satanique eza biloko moko moto fo bundana nango suza moto akanda kanda c'est ça la colère ça va de pair avec la haine ça va de pair avec la jalousie soulagement côté na motema papa sepeli abia nazanga kutuna lola keme na kokakende te mais ye moko mama pesinga nini apesinga permission papa mama sanya ngo penzali Ismaël pasanini abotani comment ça ménage à quoi est-ce que vous qui na sima ya Agar moi c'est monsieur azala qui fait les soucis. Allô, coucou, allô, bonjour. Ah, ngai bebili mama ya netut. O molinga ka, ngabe na linga. Pina ne bolinga ngai. Ne mishela bisia popo. Na papa le menza oseka. Saka papa le menza oseka nini? Ne mishela bisia popo pour le mariage, obi ki mishela biso elobela kama kabebele émission ya maman Eliane Nitu. Na pesi na merci na bino to bato bolinga nga mama Eliane Nitu. Merci na ba client na nga surtout ba futur mariage nga ya année au 2019 o ba selinga sous confiance pour na kopesa nga sous musala pour na année entre na pesi no merci et belene na mesana kopesa ka merci so na pesa bino merci ezaka signe ya reconnaissance hein ya ka na cadre signe ya reconnaissance ya mona pesa ka bino merci siko na pesa merci na bato ba pretanga mato ina bango pour na koyoka nga misu na bango pour na kotala en tout cas merci beaucoup mama Eliane Nitu bobi ki to za masole belé na masole belé ya kobetela bino naza makambo bila ko partager na bino lelo ne ko partager na bino makambo moko oyo naza fumuna posa to solo la na bino na meka ko expliquer mukie bato bele ba benginga ba singa mama Nitu pona nini yozaka so likamoza na actualité olobela mato kibango te na lui parce que naza ka muto apprécier te na vie na ka muto apprécier te so likamboeza déjà ce qui likamboeza li baninga nanga o basaka musala moko nanga so ki basi balobeli ko pona nga déjà c'est bon. So le mot déjà que X a le même makambo utoleka, Y a le même makambo utoleka. So to le bi bon par rapport n'est bozo bi ngaka. Maman Eliane, yo saka ba émission sur le mariage, yo ko ça mieux placé pour oser la biso ba émission, c'est la biso moins émission, c'est la biso analyse à propos ya makambo ya Michel na Gladys. Na biso nga habité. Tant dans là na internet nazo mona bandiko nanga mingi basi be émission sur ça nazo mona tina ko bakisa social media pour internet ne surtout yindi mutu nyo surtout atali so ko betika mona ka na ba chroniqueur à Kinshasa na ba chroniqueuse à Kinshasa na ba oya poto tout le monde a parlé sur ça partout Allemagne basali dans l'émission il y a France basali les États-Unis basali la Belgique Congo partout Cameroun Côte d'Ivoire je peux dire monde entier et cette émission sur ma problème il y a Gladys na Michel ce que on a eu na solo na bino na ndenge na maman Eliane Nitu neno samina na ndenge na ndenge na cheki yangu kutu awa na papier pour na bossa na te hein makamno na sa na bino. Moi, je vais vous parler sur la colère. Nangina so nabino eloko o elobi colère, eloko o elobi kanda. Yonde ko na partager na bino. Pourquoi na lobi bongo? Bon mon tango mona moso Michel, azobita Gladys. Michel a po beta mabe. O beta moninga mo ndimo mo pale, o beta yo. On est monté sur la mona, c'est comme moi là, à l'IBA sur la été, papa le monde a été. Non, mon aki. Ah. So mon tabou bébé a lesbienne, moi tu as été des athées. T'as dit que tu as mouni na bani na banyo na yo, j'ai la haine. Donc, mon toi ça kana haine. Mon toi ça na kanda ya makasi. Ezali la haine, la colère, la jalousie. Etambolaka de père biloko na misato etambolaka nzela moko soko moni muto azaka muto akana makasi azape muto azaka na haine makasi azape muto azaka na jalousie makasi voilà pourquoi bato obomonaka bato ya ba kana makasi basaka toujours makambo sous effet ya colère yango bomona basala makambo na bango kaka soka sa siliki en fait la jalousie
c'est satanique, c'est diabolique. La haine aussi, c'est diabolique. Et la colère, c'est satanique, c'est diabolique, c'est nini. Nyo surtout ya mabe et sangani place moko. Ce que moni muto azara muta kanda makasi, c'est que muto naza muta haine. Ce que moni muta yinaka makasi, au moins muto azara na zuwa makasi. Et ça bloque moko est très dangereux na vie ya yo moko mutu. Et ça bloque moko est mabe makasi. Oka ke mabe. Muto akanda tango asaka likambo a réfléchir raté hein. Ceux qui ont kande ye côté le kama ambala moko kanda na yetango kobima a rosele loko o yaza ko réfléchir teke azo réfléchir na ba retomber na moto en fait a mona ka na sali puis bato ndengona bazaka bato moko ya tembe bato ko tuta tolo yo yebinga nga soki na siliki yo yebinga te yo yebinga ne na zalaka do bato ndengona mbinga ka ba ilombe cc nzoka eza défaut moko munene défaut moko makasi ya ko sakana na ngote bato ya kanda basala ka makamwa mabe. Je n'ai pas dit que bato basala kanda na mokili basel non. Bato ya kanda biso surtout aux en kanda, mais il faut savoir gérer sa colère. Il faut savoir gérer. Il faut savoir dominer sa colère. Okokoza ozana kanda. Mais yeba tant ozana kanda ko lingozo ba décision tem. Parce que so ba décision na sa kanda obando sa ka makamwa mabe. Papa le na ko se. So ko ba décision na sa kanda obando ka ba décision mabe. Jamais mutu so ka zana kanda azo ba décision ya bien. Jamais. Yo na sepelaka mingi na mindele. Mundele so ka siliki a claquer porte bini akena. Abi je vais prendre l'air. Mais biso Afrique tozana makamwa na te. Mundele so ka zana kanda. Soka siliki na ye abimaka soka bimi na kanda na ye soka fimaka eloko liboso allumer cigarette na ye akomomela cigarette na ye akomolola kanda ne na cigarette soka melaka masanga azwi masanga na ye abandi na tindi te po na yebi ke tozaka mingi na ba incompréhension omonaka commentaire mama neti olobaki bongo soki omutamela masanga mama neti oba mutamela cigarette. Ce n'est pas ça. Nazanda ko expliquer biso eloko nini moto koki kosala soki oza na kanda ou bien ndenge ni bato basalaka soki baza na kanda. To mona ngo mingi na mindele ya na ba mingi na mindele po biso bato mundu tolingaka kozwa biloko ya mabe ya malamu tolingaka kozwa te mundele so azana kanda abimaka na moi je vais prendre l'air surtout en hiver on est hiver bo azui manto na abimi libanda aki osa nini aki kozwa mopepe po a se défouler kanda na esa nini e bima so ko za mutu moko afimaka pareil so ko abimi ozo cigarette na allumer ngo abandi ko fumer so za mutu amelaka afungola bière na ye ou bien na ebité vin ou quoi je ne sais pas abandi ko mela poisa nini akitsa ba nerf na ye esa nini nerf na ye ekita kanda na esa nini kanda na ye ebanda ko kita. Parce que yo mutu soko suza ba décision na sa kanda obanda sa mama mala muta obanda sa kama kama mabe et puis jalousie ezelo ko mabe to mona ngo banda na Bible Abel na Caïn aboma de connaître le Coran ni ya jalousie zuwa ekoti ti abomi frère na ye pona nini zuwa eliki makasi yo mutu soko za mutu akanda nengwana oza mutu ba zuwa ya nengwana ceux qui bato baza tout autour nous baza ko expliquer le comportement ou caractère na yo il faut au CP ah bon nazakande boye ah bon et ça parce que mutu muso sans le savoir parce que biloko muso c'est ça ba esprit mabe biloko muso eza esprit mabe de côté la kamutu. Par exemple mutu asili ki azwi mbeli eza ko exemple toto moni yango pa moi sur Gladys zana na mbeli hein. Oh là, il y a une démonstration. Vous ne pouvez pas dire papa, les gens ont une violence, ils ont une agressivité, ils ont un peu violent. Violence féminine. Ceux qui ont un instrument, c'est pas parce que nous avons un papa là. L'invité sur votre monde, on a bien fleur répété, bon bien monté. C'est bon. Nous avons tout monde. Les gens pensent que ça va parce que mon tout sous Katali, Makambo, a pu se retrouver. Ah, on a ça pour phonatique. Tout que nous. Avant de commencer à la niveau biloko, tu connais na makamuna no ya bolingo. Bolingo eza bolingo. Batu mbele so balingani balobelana ka ba parole mo kitoko ya bien. Batu mbele tam basangaka na acte na bango na lieu sacré, ba sepelaka. Voilà pourquoi ezalaka moko alingate a partager sentiment wana na mutu mosusu. Eza pe normal parce que loko no lingi oko lingate o partager ngo na mutu mosusu ba sentiment na oyo partagera. Na conjoint bien conjointe amoureux na yo amoureuse na yo o lingate a partager en côté mususu eza normal mais balobite ke
ceux qui amoureux na yango ake ko linga libanda yo il faut que le agresser moto balingi libanda eza mabe eza ya complexe na yebi ke ba maman ba hotela nga ba ko ba maman ni tout pona nyolo ba bongo o yebi ke na tikina baba bana babote na poto na tanga bino ba to botama na Congo bino na ngai ba bleda to uta Afrique to ya poto nani yango na famille na bango mama leki ne mo za deuxième bureau te nani yango na famille na bango tata mo sina za deuxième bureau commissaire d'état te nani azate na babote na biso nyonso polygamie eza na babote partout ezali au moins ba balinga na makasi au moins la maman nanga mais papa nanga aza mona au moins la maman nanga au moins la papa nanga mona maman boti na papa mususu mona papa maman ainsi de suite to mona ba deuxième bureau ezalaka lelo ko to mama ba deuxième bureau et là ma deuxième bureau lelo erignali sauté et c'est là parce que vie échangea vie eza sous temps qualité parce que au fur et à mesure mon clinique zo kende makambo zo changer na Congo na biso nani ona kati libota na bango deuxième bureau azala ta tombola musabi ke biso ningo to sabwe kota papa na ngato kota mama deuxième bureau azate na Congo na moniete surtout na tango Mobutu nani o azanga kake mama leki na ngawana za troisième bureau ya commissaire d'état wana tata mosi na ngawana za quatrième bureau ya commissaire d'état commissaire du peuple nde to bank to bengara ainsi de suite ningo to zakana na rappeler bien penza makambo tango Mobutu nani o azakite azali mais est-ce que bosso mona na mboka na biso Congo au moni ke maman abino so ki premier bureau aki ko bunisa deuxième bureau ou bien ki ko bunisa troisième bureau eza bassesse eza vraiment bassesse jalousie on a déjà jalousie moko na yebite attends et plus que eza jalousie plus qu'extrême dans ce monde la monte papa les gens monte que ça na employé non jalousie moi plus qu'extrême parce que tu bien extrême c'est déjà mais le moi ça plus qu'extrême to rôle bani bino ba français. Au mon athée, il peut fonctionner dans le comprenant, tu peux parler. Eh, fonctionner on peut comprendre, hein? Nani yango amona mama la bango atelemi akeko bundisa mbanda. Na yoka na banzembo. Nzembo mwenza kwa likanaka chasa boye. Mboka nini babundelaka mobalie. Libala wapi omona moninga kabela yo. Na makusa tolambaka mwasi na nzungu na ye lelo natikela yo nini c'est le lelo natikela yo c'est lioli pour ngaki ngolo bien na lokaki mpela nzembo wana poso na bina chango nini ko kale droit d'auteur et ko kale zela malwa mse kiminga ya solo nandimaka mobali nanga lulaka basi Kinshasa bamelelaka mobali mbondo te epai mobali abimaka nga na ye bakate epai nanga kutu na ye bakate soki bozali c'est l'essentiel pour nanga maman donc quand tu fais te bêtises avec mon mari nga kutuko soki na yebi nanga te na sape na kusa ko yebate c'est des essentiels parce que tant déjà mobali a ça lingio et que azako bomba yo lingite moi si na ya yeba ça veut dire que ça respecter moi si na ye yango lingite c'est qui cet homme là qui ne fait pas des aventures avec des petites chéries azawapi mobali nini même ba pasteur bazo déconner mais ba pasteur amona ka fi moza na protocole wana kaka na yebi ke bokolo ke maman ni tout ça je n'encourage personne oyo ezake loko na bibo akene te soko muni mutasali kambuseke alingaki ko sala yango nani oyo mobali na yazala ka fidèle na sa moyi oyo na yebi okomake maman ni te bon fumukanda kutu pona ngana yebi na saka ngamoko ce qui faut mon candidat célibé nazako tu connais madame avec l'alliance ye oyo bolingo nanga ye oyo donc ceux qui ont moni bazui kola ki sey ko tout que na yebi ko zalaka na yebi bino la fois parce ceux qui mobile azana makango et que yo la ki si makango na ke na yebi ko existaka mobile ça comprendre que yo yebi vous allez faire un ménage à trois mobile va bango le sauter parce que yebi que yo so yebi déjà que ye azaka déjà na makango au banga sauter pour ça yebi ezala mibali mususu ceux qui a déconné moi ça tuna oh yo ba yipsinga o menacer mobile azoboya je me soupe na kana mobile ko nima oui nazana est-ce que ça le lingi
jalousie baboyi te nga na boyi jalousie te na bite ko sala mobali no zuwa te ou bien sala mwasi na ozuwa te eza normal o sala mwasi na ozuwa to mobali na ozuwa mais il faut réfléchir parce que homme fidèle n'existe pas même ba pasteur ba dékonaka ba pasteur ba zoyokanga j'aime beaucoup d'amis pasteurs nga maman il y a nitu tant on a le barabo na ba mo ebisanga na nkuku ah toi aussi makamno na poso ba boyiko mais makamno zo ba nazo kosate même papa la Abraham ça sala ka infidélité ou te dans la Bible papa la Abraham tant où Sarah après Sarah et moi si alors bien kende après que ko boyati mais boyaki ta mona ki enkutu bien Sarah bien joué tant où papa Abraham ba na ko sa na ninga ko batama mais tant maman Sarah et c'est que non le quoi on a obota te zone agar bobota ah soulagement côté na motema papa Abraham a sepeli abia na saka ko na lula kemena ko ka okende te mais yemo ko mama pesinga nini apesinga permission papa Abraham a sali en openzali Ismaël passa nini abotami ba commencer un ménage à trois est-ce que vous voyez que na sima ya agar moi c'est muso azala ki peli susu na sima agar papa Abraham so susu moi c'est mususu asuka kaka na mama Sarah na agar te azoki sumo si mususu na ko lekemino comme na prochainement na pesa bino comme na e balanda kambanda te pona Nicolas na manda siko yo la nimbanda o swali si mano beti mbanda no omona na nteli bala boza mwasi na mobali tango la nimbanda okebundisa manda mobali alingi su mbanda plus que yo parce que ezalaka eloko moko en fait c'est un peu ridicule quoi je peux dire ça comme ça eza nzema mususu nani mambi ya bela yembe nzembo papa banzembo to lobaka ko bato ba o baza ko to sambela ka bo ba ki banzembo yo ba yemba ka o to benga ba mission profane ezaka na matebele na kati mais bato mingi balingaka ko ka o ngala ka banzembo mokilite te yo kango o so ba matebele na kati esanzembo moko nani asala papa abiso lutumba mama mbili ya bela mutayemba e mambi ngi ba to ni mambi ya bela mutayemba ngo papa le bien tanti mbili ya bela ngate elle m'a dit c'est mon n'a pas pu elle m'a bien on appelle moi Biliabel elle s'appelle moi Biliabel après bien moi Biliabel bon tanti Biliabel n'a pas respect tanti Biliabel ayemba nalembi na kobomba nao nalembi mikolo nyonso ko finga kanga mama kulutwe ponga ipe babalanga lokola yo ata ofingi ngai ndumba bana na yo na bana na ngai papa moko ye ona façon nga ko yemba bana nona bana na nga baza papa moko voilà pourquoi ba mama biso akala bazo ki ndobunza ba mandate po bana na papa boti kuna na bana yo mama boti ah papa na bango saka papa moko alobi nanze mona lobi ki oyo saka mobile na pesa mobile na biso lokumu amo konzi na société munene parce que ata tokute na kati na zandu yo bundisa nga kaka ata tokute na matanga obundisa nga mais est-ce que tango bundisa ka mobile atikaka tango kenda ko bundisa est-ce que tango mbanda ki ko bundisa ka libanda est-ce que mobile atikaka te atikaka te atoke ko bunda soki mo temo ese lingi déjà et c'est mi pesi atoke ko bunda soki olingo bunda malamu bunda ne na losambo na prière banda ko tshemo bana na prière nyonso nzambe na ngai mobali na ngai bandi ko revendiquer ba droit na yo selon la prière selon la Bible o bandi ko revendiquer ba droit bandi ko revendiquer ba droit ndenge ba il faut ko associer troisième personne na kati ya mariage troisième personne c'est quoi c'est le Christ ou associer na kati ya libala mais ni bali ni surtout ba dékonaka ni bali ni même ba pasteur ba dékonaka ba divorce ka pasteur muku na divorce abala mosi mususu ba pasteur ebele na tenka pasteur mko na pasteur za pasteur o ayebani makazi to mona ba pasteur muso ana Paris ba potana ba fina ba kati église ba za ebele ba pasteur ba fia ba protocole maka fima protocole comme na zemi papa mona zo yebana te papa mona zo yebana te wona moko pasteur kesa ngo to na mama pasteur to vandi seka na ndako mona wana encadrer nzoka mona za kati ya mwaza ye moko pasteur mais ye muto osinga mama pasteur to sani to encadrer to bomena na kati ya ndako. Alors, il faut savoir gérer sa colère. Il faut oyeba ndenge ne ko batela ka, ndenge ne ko dominer kanda na yo. Pour dominer kanda na yo, il faut kaka ozo délivrance. Ata bino moko. Yo siliki. Ozo ataka fourchette oyo. Ozo swana na mobile, o tubi kata mobile fourchette. Instrument oyo boy, ta mo tubi mobile. Est-ce que mobile wana o tubi fourchette?
quoi les Michel yo bimana mobali mosusu na vie. Est-ce que mobali na yo yoza mosne ya liboso ya vie? Il faut savoir se supporter. Est-ce que mobali na liboso ya vie? Avant il était des aventures. Il parlait pour ça na bana mosusu peut être bana mosusu. Mais mes filles yote mais ça tout le monde parle. Et mon papa na ça pour na encourager la distance. Dans le but de l'église ça va nous pas et puis il faut que tout ça pas réaliste tout ça comme on a tout. Mais bali ndeba kinda kolinga basi. Moi ça va tout moi na nzela abonisi moi sukuna che moi rouge na che moi crayon. Et on va la botambo la bonanzela moi ya luli. Et ça dépend de ce qu'on a monté. Les hommes font toujours la première part. Première fois ils ont toujours la mobile. Mobile me donne la colline. Ceux qui m'ont mobile azoli de continuer que moi sina. Mobile azoli na leki moi sina kata ndako. Combien de fois moto a côté des bandes. Leki ya moi sina kata ndako mobile azoli. Mibali bazoli mana baleki ya basi na bango. Mais surtout to magana ora propre mwana na ye. Surtout ba obasimba akisi. Bazoli mana bana na bango. Mibali bazoli mana basi ya ba camarade na bango. C'est ça les hommes, mibali baza bongo. N'ayebike boko comment encourager, n'encourage personne. Mes hommes comme faut, ngana za réaliste, faut que la réaliste. Oui ba likambo ndenge za pas les neps sur na kosa. Mobali ya kolingo na ndako alingo na façon sur la moderne sur moi sinaye. Mais ça va pas lui empêcher que ne libande que ne kotala moi nyonyo moza ya kotele, mais quoi empêcher té. Et c'est que ça la cause kana été, ou kinda kana na musala té. Et pas attendre kotambola kana été. Mais Michel, ça te donne pas les droits. Il y a cause embellie parce que toi tu es la jalouse. Osa moi c'est les beaux, tu mobile à tromper dans mon kili. N'a pas que vous un commentaire que maman nous a mariés, naza réaliste. N'a pas que maman ni tout. N'est pas ce qu'il y a Michel. Eh maman ni tout papa, mais tu vas se où tu le papa ni tout on a été. Avant n'est qu'à la maman ni tout n'a. Ensuite bah oui tu n'as pas dit à cause. Non. Avant de faire quelque chose, il faut réfléchir. Imaginez-vous, moi, moi, si je suis côté de Michel, maman, kasi bomanga na za maman na okas, bomanga mwana na yo, bomanga mwana na yo. Ceux qui mwana na zalate, ta mususu lelo o gladi so na ne ba tuba kembeli wana, angaki azala kufu ba boaki mwana batu, ba kolone pe ba yebite, nebi bo ba kozo kote na so kota, nani o basi boni mbel babala bango, baza ba moseka. Baza combien? O mi bala bango, mi bala babala baza ba moseka. Baza ya ko konte na misapi. Les Arabes bolingo bosso simbité, petit copain simbité, le bureau aux mobile sanini à Balio. Les gens de ma famille récomposée, au bout de la mbale misatu, le bureau mobile à Balio. C'est comme ça, la vie elle est faite ainsi. Aux en a droit à koboma moli monza machana mokili. Aux en a droit à koboma mona ya mutute. Moto nzamba sali. Yo bomeka rapona, et le comment électrique, mais kanga ya mona kadena. Au partout c'est comme bala kendaka tambola kana ye. Soko ki gauche ki nene go à qui gauche qui est à gauche, à qui droite qui est à droite. Vie à Montebé Bakana seconde. Makamboul, monde entier. Tout le monde président Sika. Même pas une semaine. Après, tu as eu Makambo qui est congolaise, Aliga Tuba Moninga Mbeli, Kakapona Mobile. Maintenant, la place na yo, il faut qu'il y ait un kakapan, Nakataka Kanine, Makile Bimi Moutama Sanine, Akufana Ekele. Na le but que bobo mabato. En tout cas, na singana na papa là, faut na melana no mai pour continuer. Papa là, l'excès na bibisa la providence hein, après na continuer ma solo.
Ok. Et voilà, on a beaucoup comme on a un service traité de la Providence, mon salon, mon maman Eliani tout, na salaka, il y a beaucoup qui na saka musala, il y a mabala parce que mabala ya onde vraiment eza musala nanga. Na continuer na zoloba. Yo déjà moi c'est tant aux yeux déjà mbeli. Pona oboma mwana batu. Mwana na habité, ceux qui partagent na 25 ans, 26 ans, 22 ans. Yo quand ta vie en mutuka parce que vous avez jalousie à mobile na yo. Ah maman. Ba mibali yango o wapi ka ba mibali na biso ka oya poto oyo eloko pe malonge ezalaka nango te ba ministre kutu aza na premier bureau aza na deuxième bureau na lobby te ki naza ko encourager et ça la marabongo pour ça ba réaliste ne soyez pas des abrutis, excusez-moi pour le terme tous ça ba abrutis te tous ça ba réaliste et ça makambo etozo vivre tozo mona ki za ndenge wana ba ministre kutu so mona mwasi ya ministre abine ke bundisa mandana parce que papa zo deuxième on a qui bondi ça non tout le monde a terre oh bah tu me souviens de singa maman ni tout moi mon bal moi avec singa maman ni tout bon angana na moi ça me tete la tala ne mo fingi si ba tete la tala ne mo sambo si ba tete la comme qui eh ba se ba tete la bazaka nde boye biso to yeba ki ba se ba mbuza to yeba ka ba se ba ngala mutu bazaka ba sauvage nzoka ba tete la ba sauvage boye yoka mutu moko au fingi si banani ba tete la nyonso. Et comme ngaba bengi ngaba ba kebus ba to sa ba émission ba to benga biso bona ko bisa biso makambo eh maman ni tunga ngana bela fi ah mutetela donc bo bébé selina ba to mususu ba projet na bango ba venir ba to mususu e bébé likolo yo Michel ba to ba komi ko banga ba saison mutetela we biki ba to mususu banga ko bala mwasi ya mongo ai biki mwasi ya mongo so asiliki akobeta mobile ai biki mwasi ya mbuza so asiliki akobeta mobile nzoka ce n'est pas le cas. Tous na basi ba bambuza ba miki tsa basi revanda kimi on dimaku te kaza mwasi ya mongala mais tala sikoyo mwasi ya mutetela ombana shako nzoka nde pe bozaka nde boye ngani tikala na yibite nazana chouchou na ngai chouchou la Providence chouchou na baza mutetela mwana kimia sur pe so to mutetela oyeba te nazana mama Julie awa chilenge moi c'est mon tété là moi c'est moi qui m'a beau moi c'est gentil et pour ce monde ce monde moi ça nous ma casse mingi moi ça ma comme le quoi anine sur tel mon basa bon bien mon aka basaka ba lesbienne et pour ce bon ça qui lesbienne bon ba jora mingi ko la ba na mibali oui oui mais que na qui sommes comme moi ça bête mon moi ça c'est comme un homme qui est en train de frapper sa femme. On dit que ça mon bali a obéta sentir ninga zo bête moi na moi si on dit a zo bête mon bali a zo bête moi si na ye. Via monte bascula na seconde. Makamo ne se nenge l'équipe. Est-ce que yo moko Michel ozola la pongi? Est-ce que ozola la pongi? Filme au tamboli na monde entier. Même bana na yo moko boti bako banga ba mama biso za lion. Mama biso za neboye. Na famille mobali yango oyo yo tout elitolo mobali na yo oke ko bundisa. Na famille mobali wana bakolingo lisute d'après makabo ba moni. Même mobali yango ya yo ye moko nanu wana. Akubanga yo bon mibali pe ba jibela na mutu pe bazaka na bango hein mobali penza mibali pe bazaka ko otala ba mibali le quoi mibali po ya malonga ba pona pe ba si akobala comment ko mbeli o makileza la kata to saka muso mikati makileza mona somo ndeka o mikati e bon oza na mbeli ceux qui mona na tele maliboso ya fi wana te ala bakasi tu bangai Michel Satan a côté la kio. Alors qui peut-être aussi m'appelle mbeli pe. Tant mon tu vas mon mbeli mon takou faire pour aussi mon qu'est-ce que je fais? Nous avons regardé trop tard. Il faut savoir gérer sa colère. Colère est dominante comme tout est. Jalousie les katé. Jalousie les katé na mon thème ya mutu. Haine. On s'en monte haine makasi hein. Et puis yo mo peso j'ai la haine. J'ai la haine. J'ai la haine vraiment est-ce que mobile on a ça mobile no penza ya liboso na vino ebi mobile musu te babolingo musu po olinga pe makasi bokabona pe esela na mopete po vie salama ndenge wana olingo boma mwana ya moto okateka vika po na jalousie non to mona na Afrique na biso wana batu musu akenda ko ndima za deuxième be poasu maka famille ba famille ba bola ezali ba famille bozo ezali mona moso soko za na chance nzamba kelio za no kitoko kela mongo ya bien
batubili babala ba deuxième bureau na konko na babala ki pona basiki na poste ba deuxième bureau te abala ki po asunga ka famille amoni famille ngaza na passe bona osande ngene mobala azoli ngaza ambongo asomeli ngandako asomeli nga mutuka mama na nga kolia papa na nga kolia na kotangisa baleki na nga classe andimi ki deuxième bureau ki asalini avandi même kola ko sosola mukolo ba côté ya Christ tamba côté lilo banza momo asalini aluna ki deuxième bureau na malembe aluna ki deuxième bureau atiki nyoso asalini aboyi libala yo bati mobali ya mutu asaka kanani ya mutu na kovanda na sima te puis moi c'est malonga avant na sima moninga moi cité moi c'est malonga foza la madame ata ce qui papa qui kolinga libanda mais yo ebi koza madame ce qui boza na ba manifestation officielle so ba bengisi mutu na mariage ata za makango kina na makango te akina na femme officielle azu moi c'est na kati ndako basini za bake fête à mariage ba konzinyo soto mwana na mboka ya Congo so ba kina ba manifestation officielle ba memaka deuxième bureau te ba memaka troisième bureau te ba memaka femme officielle mama ya ndako nde ba memaka conseil na batu nyoso ba ninga na ba sinyoso kolandela te na ye ba mobali ba comportement ya kozoka ba téléphone ya mibali na za téléphone na ye na tala asolola kina nani esala kini eza makamuko ce sont des futilités eza makamo trop primaire, il faut pas le faire parce que tu es en train de te faire souffrir toi-même bato kanda makasi ba souffraka ba momoko bato en ba souffraka bato bazanga na jalousie ba souffra parce que la jalousie est en train de ronger ton cœur dès que ton mari part de la maison toi tu restes là, tu commences à faire les hallucinations. Tu commences à toi-même à réfléchir, à penser, ah, comme il n'est pas avec moi, il est en train de faire ça. La jalousie monte. Et que dès que ton mari sera de retour, tu vas directement sauter sur lui. Pourquoi? Parce que tu t'es fait des hallucinations toi-même. Au cas où tu dis, c'est que quand on a moi aussi, c'est que c'est là qui boit. Eh, mon bal est un dako. Au lieu d'embailler, dengue moi c'est un baka mon bal, dengue ba parent bala qui ça yo. Non. Yoko sa nini okozala na kanda okosotele na kingo okoche manzaka nyoso na nini zuwa kake se matakio pano mythomane la colère la haine c'est satanique eza biloko moko moto fo bundana nango suza mutakanda oza kanda c'est ça la colère ça va de pair avec la haine ça va de pair avec la jalousie la fois passée na yembeli kibino pasteur Max le cas où à cela que na bino na émission c'est encore possible na moni ninge botel pour répondre positif et ça ni malamu parce que tout est possible avec celui qui croit tout est possible avec Dieu. Excusez-moi moi ninge nazo beta moi mabaku na kati ya koloba na milima ete na moni moi attention et matinga moi muki na koyebisa ye to ya kosolola sur la délivrance parce que kanda la colère la haine la jalousie, tu as besoin d'être délivré. Il faut oser délivrance. Délivrance, wana, il faut reconnaître tout d'abord que biloko eza na kati nanga. Il faut te ba acte, ba makambo salaka. Otala ata na kando sauter la kamutu. Tam susu pe kanda po zo beti mona na ndinga mabe. Pona nini pona kanda. Ngana zana koko nanga Elia. Dernièrement Elia zaki awa ina vacances. Ah, ça la bêtise non qui pétait. Ah, ça la bêtise non qui pétait. Ah, mon c'est la bêtise et non qui pétait. Ah, mais mamie, pourquoi quand tu fais des bêtises, toi tu ne donnes pas les fessées? Tu sais pourquoi? Ah, mais parce que ma maman, quand moi je fais des bêtises, ma maman elle donne toutes les fessées avec mon papa. Et pourquoi tu ne donnes pas les fessées, mamie? Il mon cerveau répondre. Ah, parce que toi tu es mamie. C'est pour ça que tu ne donnes pas les fessées. Parce que quand on a un peu ça peut moi non mabe. Na kanda na yokaka yo na zopesa ka conseil na batu nyo surtout ezalaki wana analyse selon maman Elia Nitu na batu ya kanda. Donc conclusion ngeza ke soko za muta kanda makasi oza muta haine makasi oza muta jalousie okako se contrôler te na su effet ya colère oza ka ba décision ya mabe kanda ebomaka mabala po mona mwasi yo na habité na mobali so bazaka libala je ne sais pas wana ezaka kaina mobali mtu baba so bazaka libala to mona mwasi ya kanda na Belgique aboma mobali na ya tumba mobali moto lelo ana prison via mutu e bascula kana seconde sikoyo bino bato bobete ki mona bato na Kinshasa na ba témoin no assistance à la personne en danger bino no surtout boko kangama likambo salami na public monde entier moni bato niso bakabata la suite na ngweza ndengenini bako kanga bino ceux qui passent ba kangi oza derrière les barreaux obandi ko réfléchir
ah mais awana ekozala déjà eza déjà trop tard yango na lobi boy makambo so na kati na so mon te expliquer bi ah yo erosilika kama be ah yo zo na openza za extrême yo en na yo doko kanga batu na prison motema en eza ko ronger en tout cas il faut que luka basali nzambe luka mosali nzambe asambela pona yo luka mosali nzambe expliquer ye le bandi ki talanga na za kaboy soki na siliki na zo ka ver na bamba kango na mabele soki na siliki na zo ka mbeli na ngina tuba moto soki na siliki na zo ka fourchette na ngina tuba moto alors so oyo eza mili parce que biloko oyo eza bensement au satan a utilisaka eza milimo mabe soki mati moto yango tindaka moto asa mama mabe parce que Saint-Esprit ayaka Saint-Esprit ayaka na koseka Saint-Esprit ayapesa moto kandate Saint-Esprit apesa ka moto esengo yango wana il faut que luka mosali nzambe boluka basali nzambe kende ko expliquer na basali nzambe talanga na sabwe basambe la pona yo baselo prier moi délivrance pour que babiloko wana etika yo ebima na nzoto na esa nini ekende c'est démoniaque c'est satanique ezamabe moto koza na kanda jusqu'à te kozo ambeli moto zo bana munoko na yo mko j'ai la haine moto azaka moto kanda souffre kama makasi parce que tango za na kanda moto pema pona kande mati et seulement be okoko piki kristo kofika pona kanda na yo moko kande zeloko moko mabe makasi ezeloko moko mabe eneza mabe mutu okoko zala na kanda ya mutu yo kangela mutu kanda mutu yo kangela kanda aiza okurante ayepike yo kangela kanda mais yo mutu zala kanda ya mutu motema nesa kaneni eswaka pour kangela mutu kanda oyina mutu na kutu ayebi na teke yo yine mais yo mutu yina ye wana kanda de yango na bia na niso tu wana on a mon lobby Bible na biso quand vous priez ne multipliez pas des vaines paroles on a lobby pour na lelo en tout cas ekoki conclusion na ngezaki muto ko se retrouver na kati ya makambo ozaka muto kanda oza muto zuwa makasi oza muto ba ena makasi luka basali ensemble basambela pona yo baselo prière ya délivrance. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu abariki. Tata zambi kalusaku mnanzamba nu benisha. Nenu bana betu bons. Wana ezali benediction babi Saint-Esprit so wazana yo. Monoko na yo ebanda bakama kama malamu. Nzamba nu benisha nenu bana betu bons. Bye bye.